Mbote na bino nyonso bana ya Congo mesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Lelo tozali bongo le 23 juin 2018. Na ekolobela likambo oyo etali passeport diplomatique ya Jean-Pierre Bemba. Baza kotalisa biso ete Chi Okitundu oyo azali bongo ministre ya affaires étrangères ya Congo a permettre Jean-Pierre Bemba à sala ba démarche pour récupérer passeport na diplomatique oyo déjà expira. Oyo ezali tout à fait normal. Ezali likambu ya normal, likambu moko ya ko polémique te. Ezali complètement normal. Jean-Pierre Bemba en tant que sénateur na kati na Congo azalaki na droit ya passeport diplomatique oyo ene ko tinda ye en tant que mutu oyo azali na musala professionnel na kati na l'État asalaka ba déplacement professionnel na oyo etali makambo ya l'État. Tangu Jean-Pierre Bemba a eu problème na Kabila a kimi na ambassade ya Afrique du Sud oyo eza na kati na Congo babimisi ye sous ordre ya ONU bamemi ye ti na Portugal baye kokanga ye ndenge tomonaki ye akomaki na CPI. Kokoma ya komi na kati na CPI batan oyo ya vandi na kati na CPI, donc passeport wana ezalaki lisusu en marche te. Parce que avant qu'on renouveler passeport, il faut mutu yemoko, c'est-à-dire individu yemoko personnellement aya ko renouveler passeport. Lokola Jean-Pierre Bemba zalaki enfermé na CPI, donc possibilité à déplacement ezalaki te pour à renouveler passeport na ye. Donc passeport diplomatique ezali passeport oyo epesa maka na moto nyonso oyo aza na mosala ya l'État pour na déplacement na ye professionnel na oyo tali makambu ya l'État. Même mutu oyo kosala musala na l'État soki alobi ete a déplacer aya net exemple ndenge ba député bayaka awa na poto kota la famille na ye aye na likambo oyo eza etali gouvernement te etali l'État te aya kota la famille na ye mutu wana ako utiliser passeport diplomatique te ako utiliser siko passeport oyo ya ye moko o biso nyonso to utilizaka ya normal. Donc Jean-Pierre Bemba c'est tout à fait normal azala na passeport diplomatique wana pe à renouveler yango, c'est tout à fait normal. Mais eloko nini oyo ngai na ye kolobela mokolo na lelo na ye kolobela likambu oyo Chi Okitundu o azali bongo ministre ya affaires étrangères asili kotalisa biso ete Jean-Pierre Bemba bapesi permission na l'État ya Congo akende abanda ba démarche na pour récupérer passeport diplomatique na ye oyo ici là. Eza kotalisa biso nini? Eza kotalisa biso ete Jean-Pierre Bemba soki lelo yo a récupéré passeport wana diplomatique, donc aza toujours sous ordre ya Kabila, aza toujours sous ordre ya l'État. Lokola toyebi makanisi ya Jean-Pierre Bemba te, donc tokoki mbala moko kokanisela ye likambu moko ya mabete mbala moko to lobakaka non. Lokola Chi Okitundu apesi permission à récupérer passeport na ye non Jean-Pierre Bemba aza mutu ya Kabila. Non. Tokoki mbala moko koloba boye te, tozela Jean-Pierre Bemba ye moko soki akoloba akotalisa biso soki akozwa passeport wana soki ako récupérer yango po eza ya ye. Soki ako récupérer yango wana tokoya na masolo mususu oyo tokobeta. Mais ngai na ekoloba nini? Ngai na kotalisa bino ete makambu nyonso oyo Chi Okitundu asili koloba awa na récupération ya passeport diplomatique ya Jean-Pierre Bemba
na oyo biso to moni na misu na biso ndenge Jean-Pierre Bemba na Kabila basalaki komba na kati na Congo eza na bato bakufaki ba militaire bakufaki côté ya Jean-Pierre Bemba côté ya Kabila pe ba perte ezalaki Jean-Pierre Bemba kimi na ambassade ya Afrique du Sud na kati na Congo na kati ambassade wana négociation ya batu ya libanda basololi na Jean-Pierre Bemba ete abima akende akende kosenga ngunda. Alors Jean-Pierre Bemba pazalaki na ye na posa lisusu ya kozala kuna te azalaki na posa bima po akende kozwa mwa kimia quelque part po na sima azonga na kati na Congo. Eza kotalisa biso ete Jean-Pierre Bemba bimaki na Congo azalaki na problème politique na Kabila. Azalaki na problème politique na Kabila. Alors lelo oyo Shi Okitundu alobi ayebi eloko moko te, ayebi procès moko te oyo bango basala contre Jean-Pierre Bemba et kokamwisa biso bandeko na ngai. Na utaki kolobela yango na émission na ngai oyo esilaki koleka. Na lobelaki likambo yango. Et kokamwisa biso soki Jean-Pierre Bemba akoyeba te ke no aza na problème na Kabila. Bandeko na ngai Kabila azolinga kolongwa te. Kabila azolinga kolongwa na kati na Congo te. Alors ayoka quelque part que non babimisi Jean-Pierre Bemba po aya awa a gagné ba élection po ngai na kende. Est-ce que bandeko na ngai eza normal? Eza normalité. Donc eza na jemoko o eza koleka na kati o Jean-Pierre Bemba soki alalisi misu bandeko na ngai akose retrouver na kati na Congo akozwa lisusu moye akobima te. Soki Jean-Pierre Bemba zongi na Congo Kabila akolukela ye ba problème ata lelo te mais akolukela ba problème moko oyo kozala ete Jean-Pierre Bemba kokangama na kati na prison poto moni bato ebele bakangami na kati na prison na kati na Congo. Baza appelle un passeport diplomatique, bakanga bango, ba député, baza na fortune, mais bakanga bango, baza na prison. Alors pour la kokanga Jean-Pierre Bemba, Kabila kobanga nini? Parce que Jean-Pierre Bemba longwe awa na poto akiti na kati na Congo, akomi na charge ya Kabila parce que akokita na passeport na bango diplomatique. Ya Congo akokoma na charge ya Kabila soki lelo bakangi ye kuna na makambu o etali Congo ekotala ba mindele te ekotala ba mindele te yango tozo senga na Jean-Pierre Bemba a réfléchir a uti ko bima na CPI sikoyo presse ya nini ya kokita na Congo pour la déposer candidature pour une élection. Pressé à nini? Pourquoi pour vendre na yo Taliban na yo? Aujourd'hui tana banana yo. O umeli na prison. Pourquoi mbala moko kaka mbala moko bimi prison, mbala moko pa okela okita na Congo. Ba honorer Rwanda bazali awa. Ba pesa bango kutu ba amnistie, mais ba kitate. Ba boy amnistie wana parce que baza na sécurité te. Nani ako sécuriser yo? Nani ako sécuriser yo lelo Kabila alukele wa problème na Congo? Nani ako sécuriser yo? Bande kolanga savi pi na kati na Angola. Azonga kala likambo etali be élection ye na Edouard dos Santos. Ba pesa kaya assurance na ONI. Tango azonga ki ba élection apoli apola ki te me batrika ki ba élection wana na ndenge moko ya somme sa fi bia linga réclamer kaka oh non ba élection zali triqué mais ndenge ba landa sa vimpi ndenge ba landa ka sa vimpi yango place nde oto kaka kino ba congolais ya Kinshasa ba kufela kuna
sa vie pa yaki na assurance ko sala ba élection. Bande ko na ngai ba sala ka ki camarade nando kite. Na ko pesa exemple moi ya mukie. Yo ndimi Yesu Kristo. Osambelaka Yesu Kristo tongo midi pokwa. Obengalaka milimo ya mabe tongo midi pokwa. Yo oboya mabe, oboya masanga, oboya kindumba, oboya makambo ebele ya mabe pona Yesu Kristo. Kasi koma kina mukolo moko passe eleki yo na vie. Olobi no tika na keno komona vie wana zalaka pembeni na biso ya quartier, ye amona ka makambo to pe ye asunga ngai lokola ye azalaka nganga. Ndeko langa tango komi pa ya nganga wana. Okoti. Kokoto koti kaka na ndako ya nganga wana. O papa na ye pona ya koluka. Ngapela koma boy. Lokola mutu moko songolo. Obosani ete tango zalaki kobenga na milimo ya mabe. Ozo gangela milimo ya mabe bima kende bisika bikauka. Yo oyo kanisi ete bango baheba ki yo te. Nzoka nde baheba ki yo très bien. Baza na dossier na yo. Balandela ka na CC. Mais yo yebi te olobi passe le kinga tika na kende pa ya. E pa ya tata wana. Tangu yo komi pa tata wana. Ye azalinde ambassadeur. Tata wana nganga wana yo ke azali ambassadeur ya Diabulu. Tangu yo kotisi dossier. Akozwa dossier na yo. Atindi yango. Epa ya batu na ye, o batalaka dossier na ye ya molimo, batu ne ya mabe wana. Tangu bango bakozwa dossier. Batali babi, mais oyo muto bande kofinga biso te. Mais oyo muto bande kobenga na biso te. Mais oyo muto bande kosala biso boy. Lelo aye. Bilia ki ye bikoki. Bilia ki ye bisali nini? Bikoki. Yo wana ovandi, ozozela nganga salelo biloko oyo kosenga ye. Batu mingi te bazo ba chance okena ndako nganga obimi pe na mbongo poko mi poko vivre osali pe lolendo. Non, soko za na dossier. Déjà ba kotisela yo. Yeba etende ko nanga isoko okena ndako ya nganga okusuka soit na liboma, soit okufi, soit ba pesi yo bomengo yango o utiliser ngo na tango muke après la sima ba ekozwa yo. Yango ene exemple na pesi exemple na likambo etali Jean-Pierre Bemba. Akanisa te nyonso oyo asalaki wana na Congo ava bima. Kabila bosani yango te. Ayebi yango très bien. Mais balingi ba jouer n'esprit na ye. Yo bimi lobi na prison papa nanga. Nazo balikambo na lobi na nto yoki Jean-Pierre Bemba te. Toyebi volonté na yete. Nazo loba yango poto sala ba analyse totala ndenge nini makambo yango ekolekana. Obimi prison papa langa. Kaka lobi awo. Mbala moko lobe élection. Soki ezali ete ba mindele. Balingi basala yo lokwa basala ki Nelson Mandela. Na kati na Afrique du Sud. Avant obima prison. Ba vandisaki yo. Bo négociaki. Ba promettre yo sécurité. Ba promettre yo ki non ero koma président. Ero kosala boy. Wana ekozala malamu. Mais soki ba promettre elioko moko te, papa na ngai vanda réfléchir. Po lobi soki bakangi na kati na Congo mundele moko komona na te. Bato ebele bazala ma nationalité bakanga ba pe na Congo ba mona mundele moko te ko défendre même papier na bango wana ya nationalité bazala ngo. Donc yango toko senga na Jean-Pierre Bemba o vanda mwa moke o réfléchir na manson oyo sembla oyo gouvernement ya Congo eza kosala. Po Kabila ndenge na uti koloba azana posa kolongwa te. Yo mona wapi mutana na posa kolongwa te. Bazo loba bimisa dauphin azo bimisa te. A dénoncer aloba ete na kopesa élection te azo pesa te. Alors muta bonga yeba ete mutu moko bazo uta wapi aya po mindele ba préparer ye a kolongolanga mais pas kozana défense.
akozala na défense. Est-ce que soki lelo ozongi na Congo bakangi yo sikoyo kuna nani akodefendre yo? Moto akodefendre akozala te. Yango tosengi réflexion na yo o réfléchir malgré toyebi nanu idée na yo te, mais toza kotalisa yo vraiment toujours ozala mayele. Bandeko na ngai yango émission na yeki nango pola mokona lelo vraiment bozala toujours branché, botikala toujours branché po tozala makambo ebele ya kosolola na o etali Congo. Vraiment botikala malamu tomonani mbala ya sika.